Awa en réalité toza pena na source te source nyonso eutaka kuna ndenge tosombaka biloko par rapport ndenge tozosomba ndenge mpe toyaka mpe koteka mpona kolandela un petit re tobivaka na koteka bandunda po bana baluka eloko kolia pena tozosufri makasi bisiko tolona bandunda bakoma obengana batu bazobengana biso na wenze mpe ndenge moko atuka tosufri makasi na komine Maluku. Et toute la journée courant ezate bamama oyo batekaka balikaka fufu na bango masango tututu moye basale nanango Mbote, bonjour na baboye na biso nyoto bati la chaîne na biso confiance ya biso podcast babi chaîne ya référence chaîne ya ba découverte kitarawana sur le terrain pour na ko sala ba découverte pour na bino baboye na biso ezaki bon la présentatrice Héloïse Moulele autrement appelée la capricieuse de la presse la femme de longues jambes bada talaka ngaso bengo sai mokila toza na kati ya commune ya Maluku possiblement na terrain ya Sifoko toko kitana bino sur le terrain découvrir commune ya Maluku. Est-ce que Maluku est une école ya Malonga? Est-ce que Maluku est une église ya Malonga? Est-ce que Maluku est bimisa ba politicien? Maluku est bimisa ba joueur to ba to menena na kati mboka na biso to ko découvrir na bino na kati ya chaîne na biso ya biso podcast. Pourquoi pas la pesa merci na ngana mon boss que j'aime beaucoup. Roni Malunda majete sali motema ya mama Laura Show mama social donc ya supporter biso na ba caprice na biso nyo tout j'étais sali na pesi mbote na ngana Yannick Malundama. Mbote Belge King, je te salue aussi pour qu'on appelle ça merci na cordon principal. Babi Jean Foumou. Donc il te bien kaye, Luka Maramouya za na côté là haut. Soko Luki Maram na podcast. Jean Foumou za na côté là haut. To découvrir to ki nous malembe. N'oubliez pas de s'abonner, partager, liker, vous serez pas déçus. Donc to découvrir commune na Maluku. Vous allez zapper bison toki malembe to découvrir combien de quartiers de toko tambola to eba maluku donc n'oublie pas et on continue toujours. Voilà que nous allons continuer toujours na zaka kado to zaka na kati ya terrain ya Sifoko na kati ya commune ya Maluku donc tozo betela so ba joueur na zanga moto ko te na moni pende ko mpanza wa so meke piko betela biso di solo donc combien ba joueur babima wa nani. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo la ngai champion signature Avatar. Champion signature Avatar donc za mwana Maluku. Si. Né grandir na Maluku. Né grandi même. Baebi tout le monde baebi. Tout d'autres to lin to yé balanda biso partout dans les monde ba commune ya Maluku. Est-ce que bimsa pi ba joueur? Ouais, commune ya Maluku biso ba joueur makasi bazali ba joueur babima babeta wa championnat ya Congo, le championnat du Congo, à tournoi même. Balina foot babeta. Et puis trop de badjogo ya makasi, terrain on peut ka yango doza sur place même. Donc référence binande yango. Et quand on est sur quoi badjogo na to yeba. Badjogo ba belé badjogo ba okso babima babeta le popo neuf le popo bimikutu dernière saison to bima. Abima na meilleur buteur. Wana pena na bina lina foot dans abima na terrain neuf na biso ya c'est Maluku. Okso azawana bajogo milambo bajogo simo bajogo peradi ba belé ya makasi wa bimia bena basala ba kombo la mokili ba makila ba beta ba renaissance c'est que ba uta donc terrain bena yango bazala ka to bakina na bango déjà voilà ba bima déjà ba club minene o yebani ba beta déjà ba championnat misusu ba pays étranger voilà terrain yango bena ba terrain Sifoko donc yango non terrain Sifoko de bimisa ba jogo nyoto tangi ba komo donc comment on peut boza jogo te ngana jogo te ngana champion na sportif na champion malgré na linga peu football pour bango peut ba sportif puis ba champion pe ba bima bazama si ba champion bazali ba champion sable ba bima ba champion Tyson champion Allonge bazali ba voilà ba athlète ba donc ba partenaire de bima salle mort la salle Dragon donc ce que on se permettre de tamboli donc salle Dragon o ezalia ka aux environs nzinga au moins ko tambola pour l'exhibition malgré ce que tout le monde a salle les alango pour les bon mingi ndela balinga na pourquoi pas au monde ba champion ba travailler donc on confirme que salle
ambassadeur tozalaki na champion na biso na terrain ya Sifoko na commune ya Maluku osiko tangela biso ba joueur ya minene babima na kati ya terrain Sifoko et puis ba champion ba bima ba to ka basango kwa babima na kati ya commune ya Maluku dans Maluku eza commune moko très merveilleux bimisi bato minene bamuso ba barate ke mako Maluku neza ko bisa batute mais Maluku bimisi ba joueur bimisi ba champion tozo continuer to ko bara tozo ke malin futo ke komona sala dragon est-ce que va sala est-ce que va sala ranine quoi sala dragon sala boxe vous allez le terrain pour na ba joueur sala dragon est-ce que club de boxe sala dragon est club de boxe va TV za radio te toloki futo ke to sanini to mona donc to kende na champion malembe to ke komona sala ya dragon on continue toujours oyiza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso don't have to wait till tomorrow. Voilà, on continue toujours. TV za radio te yabiso podcast. Auto kali kuna to esko to vivre en na terrain ya dragon baba. Est-ce que ça entraînement bon on chef quoi. Club Bena yango donc club dragon yango. Voilà. Donc andi tout na club dragon esika bato yo champion te kotangela biso bato minene babima bazana ba Angola ba Fudisi o basala kombo ya commune ya Maluku do bande ko s'entraîner mais apparemment na mo ko les écoles voilà les écoles EP bon première école pena donc na commune ya Maluku pena ndé yango donc bango ba pesa autorisation pour club les affiliés club amunene club les représenter pe na commune ya Maluku yango to saki ba corps voilà to comment retravailler club Bena ancien club Bena donc premier club ya Maluku yango donc école no toza ba champion to basala entraînement voilà école de pesa permission na voilà voilà sko to balandi bolanda biso balimba yeba moni ya suko zalango pona ba champion tangi ba bima la commune ya Maluku ba joueur wana moni ya suko zalango ko lancer ska bazali ba mekempe koyoka. Ouais, malobana ngai mona nga pena na rolo ba pona ba champion ba kinda bo ba champion minene ba bunda ba compétition ya minene ya makasi club la bino yango na bike bo landa ngai partout bozali ba champion mauvais bo mona ngai do ba club yango donc soutien kaka bana bino botika biso be za do cadre ka bana do bizaka bana donc moment soutien na bino sala bien ba coach Ogi ba coach Misala biso pena club yango ba champion Douglas Afrique du Sud, na biki zo bundo beta bazulu mabe. Donc moi soutien na bino et ça bien la salle talara club obima ne pesa marambani. Moi malobo na ro baksara yango na ro le championnat. Voilà. Tozo ka isusu ndeko mususu azawa et pas loba meka un peu ko expliquer biso bonjour papa. Bonjour. Comment nani? Comment nanga champion Christophe. Champion Christophe. Donc yo posa champion akata malu. Ngabe na champion na club Dragon. Na club Dragon. Sko de no mona na ne expliquer biso parce que tozo ka pas champion et pour bete biso mo li solo mo mukia école pesa ka bino permission na neni bo banda entraînement. École pesa biso ba 2016 j'espère champion. J'espère. 2016. Bon, 2016 même pas, auparavant même, nous allons. 2013. 2013. 2016, nous ça va encore pour fiche. Mais on a des travail. 2013, nous to banda école pesa autorisation to banda au travail. Bon, champion Christophe Bando bandi entraînement ça li combien des années? Bon, on a sali ba 5 ans. 5 ans. Donc ça dit déjà 5 ans. Donc traîner bien. On a s'entraîner à l'aise. Calmement. Et puis tu repères sur le banc puis au Lexi bon ça. Non, Lexi bon ça. Voilà, moni ya suko zanango na ba champion abima Maluku iska bazali, moni ya suko ko tinde la ba iska baza bayo kake. Ande iska babima. Lilo balanga suko ezaka kaka nde champion cholo ba champion bazali banda batika biso te. Ba meka mpe ko soutenir biso pour ba bazali banda mboka. Ba meka mpe ko tala pe kana biso ande tozana sai pour ba babimela ba meka mpe ko raisonner sale ba meka mpe ko aider biso.
Voilà, tous avec nous champion biso mibale, boti ko bete biso quelque lisolo muke ya komnya maluku. Ndenge nini ba champion minene ba bima ba joueur. Bon mona bango asuka ba osikoloba et que ba champion ba ke parce ba iba biso bazana ba Afrique d'ici, Angola, États-Unis et partout dans le monde. Bon mekempe kota ila bango sika bino bo uta awa. Mais tande sika ngo izali mpeza propreté. Bano botika ba koli, ba pe ba bandi suko kamba. Bon mekempe ko souvenir na bango ata moi soutien mukie ba meke piko bongise siko pesa en bonne forme nyonso wana ezaka honneur pe valeur ya bino bato yo boza libanda parce que bo uta na kati ya commune na Maluku bo pa bo avant comme siko za ki sala entraînement ana salle ya Dragon salaka awa donc to continuer kaka na ko koba to sisi dena ba jouer que tozo kiende to yeba Maluku exact combien de quartiers. Ils ont combien de zones pour découvrir on a une chaîne biso ya biso podcast donc on continue toujours kende malembe caméra on a dans zoaka kanga photo kota to mona quoi to mona Maluku commune Maluku oluka mutu moko wa tangela biso quartier Maluku bien alobaki na uti na kati ya école ce qu'on a zo bima na ngai quoi na bima to kende ko découvrir na bino lisusu Maluku bien mva sanga pe nazo mona papa na biso to meka ko interroger meka un peu ko betela biso masola Maluku quoi. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Claver. Papa Claver vandika awa. Bon, oh, ils école mais na vandi na zone 2, ça juste en face école. Non, il faut ça moi na Maluku. Ah oui, je peux dire ça. Donc natif ya Maluku, né grandi na Maluku. Bon, pas nécessairement, pas vraiment natif, mais Nazali déjà na bané belé na Maluku. Belé na bané belé. Tout le monde na école awa. Donc présence na une école ya. Bon, premièrement Naza enseignant en école oyo. Comme vous savez, élève bazan en vacances. Mais de temps à autre, il faut que vous en école parce que l'inscription est continue au Salema. C'est pourquoi mon présence dans l'école. Dans mon école, on est école à l'État. Oui, c'est école officielle, école moko ya munene ya Maluku parce que les amis balé oyo na moko eza na mangengenge. Donc à la Maluku école était ça mi balé. Oui, ils allaient officiellement à l'État. Ils ont mis balé donc oyo na oza mangenge bien sûr qu'ils ont na ba école sous ils allaient privé agréé. Donc à peine école yo comment on a ni comme école. Ah tous allés na ba direction belé. Tous la direction belé. Tous na ITC, tous en ITAV, tous en école primaire, donc la direction est vraiment belle. Mais ils ont connu ma casse qui a ITC. ITC, ah, puis gratuité, ça. Oui, effectivement, gratuité, gratuité, ils ont résisté. Qui dans la rue, bien la banate. Non, bien la banate. Tout le monde, comme si ça, ouais, l'État, mais. Et moi, pays, Ibanda. Ah non, Pinja toujours continuer toujours respecter mot d'autre et président de la République. Non, Pinja Bozo faire partie de la vision du chef de l'État. Tout à fait, oui. Voilà. Papa Claver, ce que Romeka, Kobete la biso, ma solo ya commune à Maluku, mais qu'un peu que découvrir, na balanzo bazolo anda biso partout dans le monde, découvrir Maluku, ils allaient ramener nini. Oui, nous sommes natifs à Maluku, mais comme un intellectuel congolais. Tant na komaki sur place na local pena s'informer na moi millier en ndenge zali. Moi bref historique on a ebi na ya Maluku kombo na no ya Maluku. Voilà. Kombo ya Maluku ko eye na uti na kombo ya Liluku. Liluku o ezali ba titi moko ebotaka tout au long ya mai à partir ya Équateur. Babenga ngo Liluku. Alors rebelle na ngo pluriel na lingala ya benga ka Maluku. Et d'autres sources révèlent que Maluku vient du mot malou qui signifie difficulté. Alors, ma commune à Maluku, ezali moko ya ba commune ya ville province à Kinshasa. Mais particularité nango ezali que ezali commune ezali vaste, ezali monene koleka ba commune nyonso. Donc yé moko Maluku azozwa 71% ya superficie ya ville province à Kinshasa. Donc Yemoko nan commune à Maluku a 71% de la superficie à Maluku. Il y a ville province à Kinshasa. Et s'il faut signaler quelque chose encore, Naolobake, Maluku, ezali commune Oyo, auparavant, Toyebaki Ango, commune urbano-rurale.
hein, urbano-rural. Mais actuellement, les ont sous-classés comme commune urbano-rural, comme commune industrielle. N'engé toyeba qui limité industriel, mais le lot maluku peut comme commune industrielle parce que ceux qui prolonger un peu plus loin, au monde entier là au Boyaki, pour beaucoup mana maluku, il y a des industries. Pepsi a s'installé déjà. Ils ont des usines, ils ont ça là bas carreau, ils ont ça là bas sanyambele, ils ont une firme moko pesawana, ils ont ça là bas kisi, n'engé toyeba firme musu ba Chalina, consort. Donc usine na lo ba comme déjà ébélé, où ils ont ça là qui et population a joué misala n'engé président de la République a promis qui. Voilà un peu oyo tokoki ko retenir brièvement sur commune à Maluku. Ok, tu ressembles à papa qui avait un peu collation parce que à Bissiso ya yebi histoire ndambu ya commune ya Maluku to tika bonte tambola na ya banda ko guider biso la biso Maluku ndenge ni donc pour que to banda biso tambola to kinda malema na to betaka masolo. On a confirmé que commune ya Maluku eza penza vaste ce qui totali na pôle na est na ye azali kokuta na ye na kwa mutu na kenge. Okay. Donc Maluku soke na est akutani na kwa mutu na kenge. Alors soto kiti na l'ouest. Na l'ouest azali na commune Nsele. Oyo bolekaki certainement tant besoin na mutuka. Alors na l'ouest azana Nsele, na nord azali na fleuve Congo oyo kaboli biso na pays voisin na biso Brazzaville. Et na sud ye akangami na territoire ya Kivula tobi ki za na ba Congo. Akangami na Kimvula na Kasangulu. Donc vous allez comprendre que Maluku a tourné boya Zuindambo ya Kenge donc Bakba Ndundu a tourné kwa mutu a Zui na ba Congo. Voilà commune moko et sali Tourouana na 24 communes sur ça. Donc yé moko a dans la superficie moko colossale. Oui ça qui a ko peser. C'est pourquoi Maluku ba natif à Maluku alobarakeno, il n'y a pas Kinshasa sans Maluku. Donc ceux qui Kinshasa et qui ont coexisté, c'est parce que Maluku, soit Longoli Maluku na Kinshasa, c'est que Ekoufi. Ekoufi par rapport à la superficie quoi. Voilà. Par rapport à la superficie, donc à pesé dans la ville province à Maluku. Et je tiens aussi à signaler que l'école de Zomona, les alliés école moko na autour le Kala, oui mais qui et Bimisi, bah grand notable, homme influent. Pour to kende na litani mingi tena ko cité ka moko honorable na biso ya lokumu uti ko zala na mandat uti ko sila na assemblée provinciale Kester papi empia na nzamu atanga pe nekolo yo place wa pasala ki commercial donc ti akena ko gérer finance ya ville province ya Kinshasa donc azala ki apprenti te donc azaki penda monteza ki na kati ya masolo asali commercial awa abimi awa ju diplôme d'état na awa avant qu'il ne sala ba études universitaires na donc après ils en a batumsu belé au lieu bazali ba professeur ba préfet ba sous-prophète ba policier ba soldat donc baza tellement belé ba natif à Maluku ba tangi na école. Donc l'école est sali combien des années? Bon, nakoki ko estimer parce que en vrai na habité combien d'années mais ça date déjà. Les écoles ils qui construit à l'époque il y a ba belge. Ce que tali construction nango, otali ba construction ya banda kwa ba camp, otobengi ba camp, on moni que ça construction moko ezaka comme ndenge moko. Donc les écoles ils daté déjà de longtemps. Voilà, tu continues car on a papa qui avait tout autant tambola, papa qui te met en masolo. Biso podcast sur la carte. Donc partager. Ce fait là, tu me capé ko découvrir Wenze, na biso ya Maluku. Et si ka wa pibate kaka wana eza spécialement marché moko uniquement pour na ba bois. Kuno ateka mabaya soko remarquer biso libaya eza elote. Libaya eza côté ba meuble belé eza na mabaya au moins ki kichoko ko somba libanda. Na ba montant moko boye soit na ko estimer na $1,500 ou a aussi na ba $600. Donc parce que mabaya ezali to na compagnie mobimba ici à mabaya et wenze oyo spécialité nango du jour au lendemain bateka ka mabaya yani lo mswete kama kuna teka mabaya babenga wenze ni bon to babenga ngo wenza kermesse parce que a ande place kermesse ezali ko se passer ba jibe ba beta wa ba wira ba beta ba fabrique gaz et donc tas de musiciens ba de fila awa pona ko
agrémenter na benga nini ba vacances. Ba vacances il y a bana maluku donc il que c'est passé en aventure surtout côté na kati to mona. Ah oui, to kati mais prudemment parce que ba moto zo les gars. Ah ouais, on peut passer. Voilà. Ah to côté na wenza mabaya do benga ngo kermesse quoi. Do ba maluku libaya loko pamba. Donc bango so kuno so mara libaya so na kombe so ya so bango na prix moko abordable parce que ya bazana usine na mabaya. Papa que fait toujours continuer to ko bango to peta masolo nzela. Oui, ah oui, ils allaient ba sillage moko sala makawa, ils allaient personnel quoi. Il y a bana mboka kaka, ba commerçant et il y a une équipe mususu bango za kaka ba silleur. Ndé tu veux nanga wazoya yé aza grand silleur na machine donc ya bien opéra bien donc pousse ya bien bien ay bien machine ngo bien mbote papa mbote maman kombo nani kombo Shiko Kusonika papa Shiko Sonika papa tomoni yo awa na iska mabaya donc to ba présence na oni ti awa nga za silleur silleur ba machine nga ngona activité to sala ka ngona abiso za ba silleur kuneza marché à mabaya ce qui mutu asemi libaya biso katele ce bango ba na libaya eza brut biso comme ça un produit fini kaponga sa ka yangwana donc toni to yeba awa busala nespa mabaya ba sorti na mabaya busala tous les sortes ça ka chevron madrier planche batu ba somi mabaya po biso jusque là ndenge sifoke kufa biso ne mto koma sala libaya ana machine taba machiniste natanga moté to na collègue nanga monia déjà 4 machines 5 machines capte ça la kayangwana ce qui mutu aina mabaya na biso sala ngo po ba na produit brut ce sala ngo produit fini. OK voilà un peu bon dis on va mabaya msumu tasali ba sali mutu mesa ba mo meru melte on ils va sortir mabaya ni tu biso sala ba mais biso na difficulté moko pour moko boy l'état peut de faire la taxe à l'État, prendre sérieux mais biso, tu vois les gens ici, tu vois petit, ngai nemutu na kadara bango. Olé basa mobulu mais cop basa mususu, dossier mususu amemi, atena mesa mususu bon. Eza wenza mabaya eza reconnu na maluku mobimba. Eza wenza kermesse. Wenza kermesse bon bando bandi on ils ont sali combien de temps? Nga umela zambiaka banda ba kermesse maluku ba fali ba beta ba kutanga na kopo ngai pona ke na société faut société futanga bien au kopo na sala kana se retrouver par rapport à moi miette nga zwaka non awa na kermesse na wenza mabaya tout ko so na papa Soni alobi yende déjà do soko yebi musali ba to ye aipa na e a reformer za bongo no papa ngai nem na former yenda ko former ndenge basala ba ndenge ni bakata ngo ndenge ni basuyera ngo donc to kindeka to konte to kuma to yeba bonjour papa bonjour madame kombo nani kombo Junior Lofo Junior Lofo. Bon, papa Junior Tomoni, toi na kati mabaya Tomoni, to expliquer biso présence na awa na izina mabaya ezalani. Bon, biso to siara mabaya awa. To siara mabaya pour na siège. Babilo ya ka ba déchet ya ka to si awa bo. Bien de boza sensible banda aussi mabaya. Donc ba sorti na mabaya bino sala. Bon, awa to siara presque qualité ba sorti nyo so mabaya, to na ba bois rouge, sapeli, kambala tout ça. Ba bois ezarmo ebele penza. Non. Bina ba bois noir to kaka. Bon, maintenant mikolo de bois noir ezapena rechercher pour zo mona na pena isusute. Parce que izina sifoko ne ba ne refoni yango. Yango pe zo fonctionner isusute. De bois noir pende mona na isusute. Voilà. So banda musala na oyo, est-ce que vous gagnera penza ndenge osala? Bon, normalement mutu nyonso moi muke azwaka na musala salaka abika kata muke kaka. Normalement, ata mingi te mais ata muke esunga pe kaka. Ndi bosala mabaya ko kan sebeli ba pe donc batu par jour ba ya mabaya belé ki ko ipe bon bimna ndok bana ba sebeli. Bon oui, ils ont dépendre selon marché ndenge zalaka ya na micro misusu. Bon, nde babilo rekotaka micro misusu pe moi 40 c'est zalaka net na minute beaucoup ti Teresa moi vide pour soibo ya ki pe tango za okuta espace nyonso mabaya peneza kapenda plein. Ils ont dépendre selon le temps.
Là-bas, tant mon sous côté belé, tant mon sous pé donc tant mon sous carence. Tant mon sous pé 40 piaka. 40 pé le représenté. Donc ça peut une semaine piaka. 2 semaines à un mois. Donc ça ce que 2 semaines piaka wana vous vivandez na banda. Soko ibe obumbate ndamo zwaki wana so bombite mobulo. Donc soko bombite ado lia ndambu bomba ndambu. Soko lia nyos no ma caresse be bana ba la linza. Économiser. Donc tant on ebi que non ngonga piaka pe roya il faut ko bomba rapé. Soko bombite wana mabe. Voilà, biso podcast toujours na ba recherche pour na ba découvert azaki na kati ya terrain ya donc na kati ya kermé c'est ce que ba sala ka mabaya donc toujours continuer malembe pour na ko ba ba découvert ça toujours za toujours na papa clever parce que ina za guide na biso azo guider biso meka koyeba commune ya Maluku ndenge nini ezala papa clever boy est-ce que toujours ke pour na biso toyeba yeba toti esika mabaya ya kasiye après sillage certainement faut qu'il na marché esika batekaka kuna nde sikoyo ba mama oyo na ba papa oyo bayaka na biloko na sillage nde ba na simana yango baye nango na mesa esika batekaka et par là que ba client bayaka koluka kosomba libaya par rapport ya besoin mususu koluka planche mususu koluka madrier mususu koluka ça dépend ya oyo ye aza nango besoin ndenge bozomona malgré marché yango eza pena presque vide mais vous pouvez remarquer qu'il y a de bois. Il y a de bois par-ci par-là. Donc, kopo et salama a yango yo. Donc, totuna ta ba prix toyeba. Ah donc c'est tout pour parce que elo pa molingo tonganda kuna yo. Oui, na Maluku, mina Maluku somba libaya na prix abordable. Oh. En fait, les bails mettre chico le bi les bails ils logo pamba mais actuellement ils assurent logo pamba pour mieux vaut somba sima qui a libaya. Oh, ya solo wana. Ah, tu as une planche moi va comme 30. Tu as une planche. Ah, mieux vaut somba ta sima mais pour le moment le gars Nino le roi et l'angeza bo libaya eza cher makasi. Koto ibate. Ne matisi libaya cher. Est-ce que langa kaka ou bien il y a pas raison mususu? Ezelanga papa quoi papa ceux qui toi na mbula libaya za eloko ya muke. Eloko ya eloko ya 15000 lelo to komo soma on a 32000. Par rapport il y a environnement par rapport ya to ba l'état na biso. Zali comme l'état na biso batu bazana mabaya mais l'état afuta ba taxe belé muta afuta taxe belé to retourna quelque part bonita na moi toza mais sa mère mon photo de maman na zote ka libaya to tuna kwa libaya photo ye basi ya moyo ko kusana to ye ba pri ya libaya na commune ya Maluku mama na ngai libaya donc mère ko ngala ko tanga na 4 photos sur la maman ameko yesa biso bonjour maman bonjour kumbu nani mwana Esther maman Esther vani kana Maluku wa to fanya zone 6 vani zone 6 na moni ona mabaya bu donc yo ndem tozoteka nazoteka donc so moto tuna ba prendre mabaya comme so to meka ko beta lisolo mwanda to e baba prendre mabaya libaya eza na prix non neti libaya o combien oyo eza poto eza na 8000 francs eza na 8000 po ndenge eza poto boye nde bosomba yango okanyaka combien na kati toyaka mpena ebele te eza mosusu ba 3000 tosomaka badeshe ebimaka kosiye boye donc osomba deshe okoti na machine mpo ebima boye so yo là oya oteki yango na 8000 francs 8000 francs na operdre to gagner na gagner mosusu nakoko perdre mosusu nakoko gagner donc mo eza prix limite te mosusu tozwa yango mpona ba 4500 5000 après yo tie prix na oboye donc tu 8000 à débattre c'est ça mais ya soma on dit na ba chinois mais batekeli 8000 francs na poto mais ya aussi yango ya ka mo ebele là aussi yango a mususu a futi transport a futi machine nga machiniste na bango ngayo a futi machine
ya musala balancer kaka loka somango ebele mais jusque là badouane eleki tokopusana mpe kuna kotala bakolia yango ndenge badeshe ndenge yaka topu oyo nyonso eza deshe voilà tozokoba kaka toza na wenze ya mabaya ya kermes donc toyeba doba badeshe nde oyo eyaka nde bongo nde badeshe wana basiye basali bazongisango bwana mama machine ifo ezwa transport eza eutaka mpe awa te ta musika euti nanga na musolo bien te na booming soit euti kinkole vous comprenez eye boye mais transport eleki eza moko na biso libaya eza ya biso biso eza bakongolais libaya eza ya biso mais libaya yango ekomi rombo ye biso na minute oyo so topesi oyo bapri eza normal te badeshe yango ndenge yaka kolo moko yaka badeshe oyo yaka basiyaka babwa normal basiye babwa normal etikali badeshe do badeshe eza neti bakoni alors yango sikoyo keno bato batekaka bavande ya bwa awa nde basombaka bazolandela précisément mona minute oyo mabaya eza pasi mpo na nini mai so ekauki na ebale barado wana etiolaka moya etiola esusu eza te yango moni mwa carence ya mabaya eza oyo sikoyo badeshe oyo basomba yango na usine ya bachinois bango basiye bazwi mabaya bien oyo ezalaka neti koni donc tout comme kala banda obwaka me bakoma koteka yango bakoma koteka yango koni ya kolambela ya kolambela te donc eza mpenza fond mpenza ya motu asiye ateki mpo azwa mbongo kaka nde omoni boye komisa late balate yango omoni nde batie awa libaya oyo monene oyo ebimisi lati wana kaka badeshe oyo ezobimisa balati oyo ezobimisa mpe chevron ezobimisa mpe chevron ezobimisa mpe planche baplanchette ya mike mike ndenge eza wana mais fond déjà eza te fond alors neti na deshe ya boye prix nango batekaka neti na bachinois eza neti na $130 ndenge eza wana selon prix do ya $100 mpe ezali do afuti transport afuti mutuka afuti suna machini na bato bakokitisa na ya komema seke ezwaka mpena basiance ebele seke nefiske ya gagné un petit derrière même ata ya moke kaka bon balandi bani bayeba moni ya sikoyo bokoba mpona gouvernement de ville situation na bino bozoba libaya emati libaya ekomi cher moni ya suka boye koalanse na bakonzi bon soki mabaya ekomi cher parce que nanu la majorité ndenge eza wana bato ebele neti bachinois bazokende koexploite ebele seke biso moko bacongolais tozoexploite mpena bien te seke bataxi mpe eleki ebele tout ça na banzela ndenge bayaka wana ti awa seke bataxe eza ebele yango ozomona mwa carence ezopesama alors tokolanse kaka na mokonzi ya mboka ameke mpe korevoir mwa basituation mpo biso mpe bapetit peuple topema na to ya dollar ndenge mati vraiment impression wana surtout ezosala mpenza bien te ezopesa mpe biso pasi seke oyo nyonso ozomona kaka peuple bazosalaka nefiske atangisa ata mwana mwa matembele monana ata moke mpo asurvivre nde yango wana mama na biso voilà awa tosilisi na terrain na biso ya mabaya tozokontinue na papa Clavier ameka kotambusa biso papa Clavier sikoyo tosisi tozokende wapi oui lokola tosisi na wenze ya biso ya kermes oyo ezali na spécialité nango moko ya koteka mabaya je pense que et quand on parle de la panier ménageur, tout le monde a mingi wenze. Wenze libaya baliaka yango te. Quand c'est sikoyo tozotoa ko se diriger vers maman ou bateke la biso ya kolia. Tu es ba citation ya biso kuna ya biso awa na maluku za ndenge nini. Comme ça bandeko baza libanda ba mekape ko ça la différence. Biso on peut quand nous des autres ma combien est-ce que kuna côté na ya zote la biso ils en a combien to meka espère ko ça la différence wana. Ok, tozo kubana papa Clavier azo guider biso papa to kenzela niyo de guito continuer boeva to continuer tozo continuer kaka na découverte na biso tozara toujours na kati ya commune Maluku papa Clavier tolini toyeba toza wapi oui nous sommes toujours dans la commune à Maluku, mais si vous allez remarquer, mon la construction oyo, ils ont un gambo nyonso, ils ont presque ndenge moko. Donc vous avez un camp Foriami, ils ont camp moko oyo ba belge batonga qui tant bazo tonga hôpital général, ils ont qui réservé na ba corps médical.
Et c'est comme ça dans la province nyonso oyo mondele existaki ameka ko construire ba maison moko pour na ba employé na ye à l'hôpital généraux pour que ba meka kozala en bonne du forme ba za la bien na bisika na mwa musala. Donc ezaki ba camp oyo ba pesaki na ba minganga bien que le lot bato occupé en bango nyonso baza minganga te, mais au début ezaki juste car pour na corps médical oyo bazo ça un hôpital général ya référence ya Maluku oto bengi Molokai et babenga ngo Molokai hôpital général de référence et sika pi mokonzi mboka équipé ko booster likambo ya gratuité à maternité. Les soins, il y a des nouveau-nés, ils allaient tellement gratuits et ils ont des occupés de l'Onyos. On est bavandi awa na quand to bengi kan forêt ami. Donc tunte bato bazova na kati wana ba futara to isa gratuit. Bon, actuellement ba futara te hein. Ba futara te parce que bazali employés à l'état. Omoni. Vous avez va ça à l'état. Va futara te zali bandako l'état a pesa bango. A pesa bango pour que ba vanda. Ok, toujours kaka, toujours continuer parce qu'il y a biso podcast toujours na ba découverte. Papa clavier abo toujours kinde souwa puis pour balandi ba yeba sika to komi skani sika to ketoki skani. Oui, fort malheureusement na commune ya Maluku eza na moi marché moko moké o ezali na Polino. Mais comme eza moi moké na kati eza rapidement occupé te. Et le banani ba commerçant ba préféra ko bima na nzela précisément na zone 7 et c'est gawa pied et commander moi wenze moko boy. Donc tu vas se diriger kuna pour te ba vie sociale ya Maluku et ça ndenge nini. Alors toujours se diriger vers la zone 7 et c'est gawa pied moi wenze ngwe koma et c'est gawa wenze koma to ba panier ménagère et zo circuler ndenge nini. Voilà, toujours bima boyer de bima zone 7 de pas sur comment na wenze et c'est capé cabine na biso ya courant où ils alimenter zone 7 mobimbezali et donc ndenzelo to kile to kuma na marché aller directement to komi na cabine à courant. Oui, cabine à courant juste kaka na marché wana où ils alimenter zone 7 parce que zone 7 eza na deux cabines. Cabine moko zo alimenter ngambo ya cité, moko zo alimenter ngambo o ya bakan. Dans zone 7 azali na deux ngambo susu ali ngambo ya cité, ngambo so ngambo kan. Ngambo kan ezali ngambo oyo mundele achaka bandako, atongaka bandako suto komi omona ki bandako ngo eza uniforme. Eza na forme moko, eza na mesure moko, munene moko donc c'est tellement kitoko makasi. Dans l'anzela oyo to tozo bimi tozo tinelo ndo meso d'accord un cameraman azozo biso pour malgré tinel ango voilà kisha ça la poubelle pour que kaka to meka koko mana marché wana balandi na biso podcast bah mais qu'un peu qu'on découvrir Maluku marché à Maluku et puis tu redécouvrir sous cabine à courant donc papa tu l'as fait bon non? Oui. Ah. Oui parce que dans tout le cabine à courant ça à proximité na wenze na surtout bakuti za na kati commandé na kati ya wenze to pe wenze nde ya ko na première cabine wenze nde kota to cabine kota wenze nde mte koti parce que wana tant comme mona qui ezali vraiment wenze moko informel quoi bango moko ba formé na bango ba bimi na bango ka à partir awa de zone 7 donc il y a le premier bâtiment il y a zone 7 oui qui ti na sekuna si on peut compter na bandaku oui à zone 7 ko occupé cause na 500 maisons où ils allaient dans zone 7 voilà dans zone 7 ils ont 500 maisons plus ou moins oui. C'est là où ils conduit biso tikuna. Oui, ils allaient zone 7. Oui, zone 7. Oui, ils allaient clôture il y a église saltuste à Otobenga souvent armée du Sali. Et l'école. Donc l'église amène puis la Malukueza. Bien sûr que oui. Ils allaient dans l'église union, ils allaient l'église protestante, ils allaient ba réveil, ils allaient dans l'église saltuste où ils allaient na Simanabiso awa. À côté de Nabiso, il y a l'église saltiste et tout ça, l'église qui manguste et Zali de l'autre côté à zone 2. Donc il y a des églises, il y a vraiment des églises. Toujours kaka, continuité, il y a découverte, il y a commune, il y a Maluku. Donc biso podcast toujours en marche.
pour découvrir, pour abonner la biso. Continue toujours. To bimeli. Donc, faut pas que les to bimeli wapia. Oui, tout ça toujours quand la zone 7, mais direction toujours il y a une option à moi petit marché wana. Pe na cabine akuro to sala qui machine l'autre avant. So banda ko loba keza un peu uniforme wana isa. Yango toujours mona. Na kasi so tali bien, ils a presque pas presque mais ils na iloko moko. Ils a banda ko moko ils allaient identique. On a ba ke so qui to tali construction ya kolo to utaki na construction banda ko ils a presque iloko moko parce que ce sont de Belges qui ont construit et bah ça qui en sorte que et ça là presque n'est moko ya ba munda ko moko tongami makasi à tel point que même coup de balle les kokotate. Oh ya solo. Franchement. Oh. Donc ah so ba bâtiment ça c'est kotate. Et kotate parce qu'ils ont construit na béton. Ils ont béton. Pour to bola mir nango ndenge ça la garde pour bêta c'était. C'est pas une affaire. Oh ya solo wana. Vraiment. Ils ont nda ko moko bien fait. Donc qui to makasi. Et nakati ezali na 2 chambres, salon, ils ont un annexe, na moi cuisine. Donc bien kitoko vraiment. Donc nous sommes des tonga besoin de 2 chambres salon. 2 chambres, salon, annexe moko libanda na cuisine pembeni. Oui. OK. Bon, c'est là où on biso marché wana lobaki. Oui, là même biso na marché à zone 7. Na marché à zone 7 et quelque part wana tout le monde a payé cabine à courant, vous avez alimenter nini. Non, pas Maluku. Parce que dans zone 4 ils ont la cabine à courant. Ah ouais, ils ont la cabine moko avec des transformateurs. Vous avez alimenter les deux camps. Donc ngambu ya cité, na ngambu camp. Et na Moza, quand Moza pesa na cabine sous station et à monene za na moi likolo kuna côté arrêt baroulage. Donc c'est un peu ça. OK. Awa tozo kende vers na petit marché ya Maluku oyo ba kinwa bango moko ba forma ndenge na bango do ba ko kota na kati ya cabine ba forma marché pour ba mekempe ko se vivre. Moi to beta masolo ba beta to vie sociale na bango ba vivre ndenge nini. Donc bah ça la ndenge ba ba tika ba gagner ilo ba tika na ba zo gagner. Donc to yoka meuble ndenge zo salema ba ya to mona kuna. Donc ce qui est possible to ko taper na kati atelier. Les ateliers. Oui, atelier. C'est unique. Non, il y a beaucoup d'ateliers, Oui, ils ont moko ya atelier. On va former pe ba meuble mo kitoko. Et pas ya maître pana. Pas maître pana. OK. La kati ya Maluku yende mtu so lingo latisa ndako bongisa ndako na ba meuble kitoko. Donc awa quoi, référence ezali. Mais un peu Kosoloana yeye moka bete la biso liso TV za radio. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon, papa kombo nani? Kombo na ngai maître Mpana. Maître Mpana na moni na mabaya ko expliquer biso sala onde nini? Ah maman, tozo bunda na kaka na conjoncture mboka. Donc tozo sala ka be photo me ka komikola na musala mo pe ya menuiserie mais tozo kokati. Donc tozo sala be fort moko ya biso moko. Donc tozo kokati mais ndenge ka nzambe moko zo memela biso na mboka onka ndenge na niveau komeli. Tozo comprendre te même si to sali pe boy to chepe libanda plein air pe o ya ko zongo pe directement azati et ko pe ko vanda wana même pendant 2 semaines 1 mois. Ya solo wana do sai loko 1 mois. 1 mois donc mon ezo circuler te Congo tozo baté tozo kende wapi na ebité surtout na ko s'adresser mingi na mokonza mboka batu o ya ko soutenir pour que mboka o etambola e kene liboso za de misala maboko. Ce qui a zobeta biso kara na makambo tali misala maboko ezali la biso passe. Vraiment toko sala boy oui toko sala mais difficulté za makasi mbongo nezo circuler. Donc balandi balanda biso balingi bayeba. Ndeko kenda kozwa libaye place to tiko laksa balandi bo landi biso ko yena ngo awa. Donc bu gagner ndenge nini? Maman eza passe. Ce qui n'a lobby eza passe. Donc bateau ba memara mabaya ti ba memela biso na télé awa to futaka bango mbongo donc to bango mbongo asenga biso mbongo tam so mona soko zui 2 planchettes ou 3 planchettes a memela yo soit na pusu ba ko senga biso 10 000 donc mboka façon tozo tambola
tokomi na elo mona ko loba neti ndenge nini donc eza eloko moko tozo comprendre te tozo comprendre te juste eza nini mbongo ezo circuler te mais biloko ezo mataka kaka même bato mabaya mbongo azo senga yo okobaye obaye penza dona moye kuta ko memisa pe dona moye pe ko sala musala ngo pe ezati donc en tout cas tozo na difficulté makasi kwa tulindo eba moi tout ça un peu différence ya malukuna nzili wapi nini donc côté ni bosser tuvaka donc kosomba na maluku to na nzili donc na somba na maluku na ko gagner to soit na somba na nzili to na so na ko gagner bon maluku balobaka toujours que zamboka libaya ezamboka libaya mais lelo to komi okesoma mabaya na kinkole surtout ba mama place bouti mama batambola makasi maluku mabaya ezalaka suti tozaki na société moko vraiment ezalaki très important na maluku mais société wana na ndenge kufa na yebi te mokonza mboka matoi na ye ezali kokanga mobe ndenge parce que société wana ndenge bazana kosala ki Congo awa na ville ya Kinshasa toza na facilité ya kozwa libaya mais lelo société wana ekufa mabaya na maluku ekoma pasi ba mama o esika bouti wana bakina kosoma mabaya na kinkole bakina kosoma mabaya na donc mama na ebité bazo souffrir ba mama wana tant on peut ba koya ba tia libaya na bango na plus ezaki akoyi ko gagner même temps ne fils que quelque chose ako gagner ndenge nini soka tiango par exemple azuko on a 20 000 ah ya tie 40 000 45 000 35 000 francs et ko vendre les wana pendant une semaine na ngo somba mbongo izo circuler biloko izo mata donc tout ça vraiment pas difficulté makasi donc $3 donc na $3 isa ndenge bon biso $3 na minute net na minute oyo $3 c'est 282 ou quoi comme ça ok tout ce que cela na papa na biso américain peu orienté en tout cas selon les salinga passe na qui est triste na commune maluku commune yo yebani mais vie sociale les a un peu mobulu quoi donc to continuer ka to meka ko yeba vie sociale ya commune parce que zaka na kati ya maluku donc to bimi ba to zaka na kati ya maluku to continuer to yeba vie sociale na bango papa parce que bana biso vie eza cher bazo souffrir a oso meloko ezo roumela sali moi mesa na boye donc une semaine 2 semaines eloko ekangami donc tozoye baté voilà siko na moni papa Claver tozaye oui toujours na zone 7 cabine ezoko alimenter zone 7 mobimba yango yo cabine na biso zone 7 yango yo sneratique la biso yango ezoko alimenter mais de l'autre côté tout le monde a marché moko informel oyo ba congolais to créer biso moko parce que notre marché et zakuna na moi c'est mais vu que espace nango eza mokie et surtout eza na moi kati ba maison eza cercle marché kota na kati ba maman mo trouva ki bon ba bima na bango na nzela pour que moi visibilité za là-bas quoi côté ka marchandise na bango bien non rapé ba ba la course za raté mais to moni cabine à courant awa na moni ba ya na kuna na meka solista bango ba betela biso to moni cabine à courant maman langai bonjour to moni bonjour maman bonjour maman comment nga Daniela maman Daniela to moni cabine à courant to linto yeba est-ce que peut courir za la bon courir za nango bien na malu courir za bien mais de mikolo to komi na passe à courant de ça chaque jour tu boy ekendaki ti sikoyo to ba bato baliaka kala ba machine to nika bato baliaka na courant siko courant de zate beto vivre ndeni ni bito la ba maleo foto nika masango ndeni to so masango ko soma mukie simbite courant kaka mais za nango bien mikolo de ça passe donc abo sala bo mo sa ta 2 mois courir za te eza bongo te des mois comme raté ko ke ba une semaine bébé ba ibi ka ba munene bien nge piloni o ezaka ku e wande ko wande skonde ko ma ngo ba un mois mais ça bongo ko ezaka bien vraiment voilà tout ce que soit maman Daniela to ko ba kara na bitse maman za isuna wa ko loba na moni on sala ndembi awa maman na ngai bonjour maman bonjour maman kombo nani kombo na Ariel maman Ariel na moni opemi na cabine courant ko expliquer biso ça courir là mais moi le courir ça non bien mais mikolo ne courir baby et moi ekei ndeti miso ekei et ya ti 18h so ekei miso 18h ya ti 0h mikolo courir comme moi trop na moi difficulté courant banda courir comme ok kuzo sali combien de temps des okende kende to kende un mois courant isaté
mais yaka na butu mais OK na pendant la journée boké peneze biso misala makambe belé neti so ba kongo to ngo sa so courant la journée na butu on lala osala ondeni osala ngo elo te ero boye batu ba onika batu ba sala misala courant belé et ko tiambon so mama wakata courant na tongo bazo sona butu batu balali mo teke zo elo te après fartir so ye to foot to boya ka mais maman na moni ope okanga bandembi obete biso so to ba vie sociale na bilo vivre ndeni bon biso to teka be pisi mesa yangwana ndemi ona okanga poto teka ngo so na kagina kicho na mesa ngo to teka donc ndembi bino mo abolo na to bogenda ko somba na zigida to somba na zigida te uta kipoko e yaka a to sombi to teka skonde bo somba rande bo ka bo ganya rapé to ganya to so mpiku 3000 to kanga bo 200 oui 200 to mpiku 3000 to kanga 200 ko binso combien mais fils gagne ya 1000 francs to ya 800 so minde so me belé bondo zo be fils belé non so ko so me belé zo be fils belé mais pourquoi pas bino mo boko lona bon ma belé ezate pesa lona ngo eza isuti bando lona na côté balé kuna mais malona vraiment lisuti comme kana kipoko ama belé ezate dona kipoko nde ba baza basé à ndembi voilà tozoko bara to sona mama ya abete biso soto Eba, il y a Bisso podcast. Voilà, papa clavier. Oui, Wendy, tu peux ça qui te sert qui a déjà donc je remarqué que tu plus que tu vas Timbele, Bandunda, hein. Tout ça maman Bandunda. Bandunda bazali, kuna bambisa okoka bafumbwa bilamba tombola donc marché moko créé par de peuple congolais quoi pour survivre parce que c'est quand on a qui Wendy Zalaki eza penza mukie pe ezali na kati ba mama ba trouva ki bomba bi mana bango na nzela pour que moi visibilité za la ba luka moi panier ménagère ya bana penenge to lobaki l'autre fois tout ça maman na biso bonjour maman bonjour kombo nani maman Angèle na mono na bandunda awa ozoteka to ntoeba awa na komina maluku bo vivre ndeni vie sociale na bino eza ndeni to vivre na oteka bandunda po bana baluka eloko kolia pena to souffrir makasi bisiko to lona bandunda bakomo bengana batu bazo bengana biso na wenje pendenge moko atuka to souffrir makasi na komina malu siko nde bokinda bandunda o bozwa kango wapi tozwaka babisi omoni na mokangalo wana mopanja bana lo tozolona na biso media babengana biso tolona kaka mokoba bato bima to bimikaka est-ce que vous avez un peu bénéfice ou un peu beauté qui peut le se vivre en anda kuna ban neto teka boy to luka kapo na olia ba bénéfice ngo ka mike kaka masa biloko eza ko mata o ekola masango eza ko mata ekola masango 2500 sozu atama 5000 besingo na olia kabo. Bon, message nous voilà, c'est le chef de l'État pour la situation à bino à to vie sociale ya commune Maluku. En tout cas commune Maluku to souffrir makasi. Toza wa mai. Moi kuna mai, les gens mal souti. Ya solo wana. Exacte, mai zo bimate akaba forage. Ko bo vivre ndeni na mai boyo, les zo bimate, vous vivez ndeni. Neti na minute okure zate. Kula soke ma dezu. Lobby neti na minute okura pe zate. So e muke oke bale soki pe mkura pe na babutu toki mai na ba 0 to souffrir makasi. Voilà, tout soit maman Angèle, Miki Kobete biso awa. Papa Clavier to continue kaka non. On prolonge de l'autre côté. Tout projet, to kende ti boya. Ah, ce qu'on dirait, mais ma biso api. Oui, on est là-bas qui peut-être Maluku tout dans ma vie frère. Dans un grand frère nangai donc allez sa biso misuni. Hein, allez sa biso misuni na. Na Maluku donc vieux frère il y a référence autour de la misuni wana. Non papa so moye ko zalo bima to solo ka moi mukie. Donc ah ande misuni na misuni. Donc yende charge. Bonjour papa. Bonjour maman, bonne. Bien mon papa nangai, comment nani? Comment papa Mbuta?
Papa Mbuta. Voilà, tout le monde y a vu, il faut bien des charges à Maluku. Donc, il y a le Bézabon. Voilà, tout le monde est là, puis que bête sur vie sociale, pour vivre parce que bien on est bas commission des boyaux barandés, boteka, na sommi autant, na gagné autant, na perdre comment. Donc, on met un peu que bête sur parce que balance, bon, on a sur baïba, commune à Maluku, vie sociale, on va vivre barandés. Bon, en réalité, vie sociale à Maluku, to vivre à Mingi. Tobimaka mingi Pascal ba et puis c'est soma marana zikida tout mais awa en réalité toza pena na source nyo se utaka kuna ndenge to somba ka biloko par rapport ndenge tozo somba ndenge pe to yaka pe koteka pona kolandela un petit rien donc de somba wana pe au sommet donc sous carton ya Thomson BP aux en vivre fait pour gagner pe soit pour perdre. Oui, bon, perte pe na commerce ezalaka nango ko gagner pe ezala mais en plus ezala ko gagner que ko perdre. To gagner ne fisque un petit rien nde to zwaka pona ko songa pe libota. Donc perdre sans bossa tom susu, ba mso dans sala perte ya courir izante biloko e baby msusu na teki biloko membongo monante. Bon, ya courant pe ezalaka ya mbongo pe monanité pe ezalaka. Donc bien qui quitte en tout cas vie sociale les un peu passe parce que marami et ana maluko maramingi libanda. Oui, awa vie sociale les passe il faut ko bima mengi libanda. Donc faut il va transport ti Pascal au sombi biloko apoye. Oui, faut somba biloko ti kuna par bambisa kauka bambisa mai wana ndeza penza au Zénith mais le reste faut ko bima libanda lokola vivre fait. Voilà, message nous avons lancé na chef de l'État, gouverneur de la ville province de Kinshasa par rapport à la vie sociale et à la commune à Maluku. Bon, pour la vie sociale et à Maluku, tout senge na gouverneur de la ville, c'est la chambre fada munene. Local bosona to sengana no yango wana, chambre fada munene na kata Maluku. Awa pour permettre biso que to bimarali sous-souté pour to somba rapé biloko awa to kwa kolesa pe population donc on a zala ki na ngwa koloba yango voilà tozala ki bongo na papa de nautiko betela biso vie sociale na bango na commune na Maluku ndenge nini ba vivaka et puis message na suka lancé na chef de l'état topé gouverneur de ville ya Kinshasa mobimba ba mekempe ko taille la bonne vie sociale ba ça la bonne chambre munene chambre fada mne na commune ya Maluku parce que ba meke suko bima suna ba Pascal nazo bima na Pascal sombi bilo ndenge mususu le pa ko ya awa kotekela ngo ndenge mususu parce que ameke mpe ko zwa bénéfice na oye abimisi merci papa na ngai tozo ko baka papa Clavier to kende susu wapi. Bon, toujours continuer kaka na marché awa na kanisi nde toujours mona so to benki na mwa liboso to mama liboso to mona wenze wote to na ndinga sima en fait to benkana na ndinga liboso ba mama fumbwa pe bazali maluko pe ali aka fumbwa to mega to beta solo mama biswa. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Comment on a bienvenue Diasuma. Maman bienvenue mère babi na Maluku yondo simbi charge à fumbwa. Donc balandi bolanda biso pardon les mois balingi baye ba vie sociale ya Maluku so bo vivre awa ndenge. Actuellement tu vivre bon tu vivre bien mais bien été dans le sens que biloko est cher net fumbwa na mikolo pas si moi était tout monde tozo monter puisque mai et ya kalandila mai mu pepe lokwa mu pepe za boye passe nguba pe mikolo e uto mata e bundela nguba comme itina ba 5000 francs alors ils a passe massa on peut passe bien que mai baliza en main ils a la kaka difficile des fois peut que na ta centre ville koluka la bilo wango ka ya oteka o lorsque fumbo ndo bo jouer rango wapi bon neti na minute on a uti na libongo na uti libongo ngafuka kuna na uti ndeko somba kuna ce que ezati to kena centre ville parce que le gambela ne to kena kozwango ndewe na somba pe bo teki pe boy o se trouver na poko pe mbongo ebimite perte des fois so coûte en dos sombi on so eza cher et pour faut teka cher puisque ozo pe moins bénéfice so coûte on pe na prix à bien o teka ka puisque ozo pe bénéfice eza ka bon na poko pour se retrouver pe moins ndam on so to landi bien vie sociale ya Maluku eza
donc moto aotekela okosala epa ndenge asombeni so osombe kuna api mosu ape otenge plus parce ozwa bénéfice ya mokie wana. Voilà maman, nini message nous allons pour lancer na chef de l'État par rapport à sa vie sociale et à commis à Malou. Bon, message nga zalango pour na couper sa chef de l'État Isaac vraiment atteler la vision dans nos dollars puisque dollars ndenge zo kende vraiment en tout cas au delà vraiment to kokate. Pour mutu nyosa komi kaka dollar mutu nyosa komi kaka dollar mutu nyosa dollar alors tozo kokate là on nyosa vraiment ekomi ka passe donné eloko te kana dollar te o de komi ka dollar na eloko te kana dollar te alobaka dollar ezali kolo neti fumbwa ezala neti donc babenga ngo diamant vert lokole kindaka pa ngola ikindaka pa pays étranger donc tosoma ngo cher des fois ba te kango na dollar. C'est ça. Voilà, tout ce que cela na maman na biso abetel biso ndenge bazo vivre na commune ya Malukwa. Toujours continuer kaka pour na koyeba parce que ezango un peu to côté la ndenga sima sko bito baluka ndenga liboso. Papa Clavier. Oui, c'est ça, tout côté la ndenga ya sima. En fait, tom me kana na ndenga liboso tout là parce que balobi soki oye Maluku et que commune na zone CTT, c'est ko koma Maluku te. Oh, donc, biso neto yé Maluku tozan la zone sociale tozan kati Maluku. Donc effectivement beaucoup Maluku parce que Maluku ce que monde parce que quitter dans la zone 6. Déjà dans moins ambiance, moins enthousiasme mes amis. Mais il y a kuna soukara moi avant. Ce qu'on va 19h, 20h, 21h et soukara mais awa ezaka 24h sur 24h. C'est vrai ba maman ou ya wenzi ko kangana bango ba kangi mais au moins mais ça me souhaite ko remplacer kana butu. C'est-à-dire ba maman batika biloko ya ko kalinga pour ça que moi kwanga en cas de ba célibataire ba ravitailler balala. Donc les autres qui n'ont retourné célibataire les cas. Donc aux angles loko oliati ola la penjalate. Ola la njalate. Donc dans liboso nango quoi. Oui, liboso nango yango yo oyo njela oyo mati ekeiti na cimetière oyo wapaya pa tukundaka bandeko na biso ba oui oyo ekiti boye ekiti na ba libongo. Surtout Hollandi tout droit de moi na tu fleuve Congo oyo kaboli biso na Brazzaville. Na mona epi me mama bande oluka koloba na epi soka kewa epi maman wa kewa epi voilà akei déjà tuzoko bakaka baba Clavier to continuer quoi. Ah oui, to continuer toujours na zone 7 ndenge to lobaki toujours na zone 7 na kansi cameraman Safodi Angola tanga zo balayer azomona ba mzumba maman ndenge ba oteka na misa be pisa na tuna pe maman na ngai awa. Voilà, toko pusana. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Comment Fallon? Maman Fallon. Balandi bolanda biso podcast balingi ba mekepe koyeba vie sociale ya Maluku vivre ndeni botika rande boso rande pour se vivre. Vie sociale ya biso Maluku ezaka il faut to m'appelle banda kuna to sombi ndomoni bwe na uti na ye. Bina bando tanda boé tout le moi 100 francs pour bana bazo moyo bika oto sala ngwana oto somba boé zigida kaka to wapi na uti na wenza indu iza wapi na kinga sina suka de sika to sombi ba tomati ba nyonso nyonso na sombi ngokuna koni o sombi boé ko arriver pelo muki bébé pour sali perte a perte zala no kana commerce nyonso perte zala kezanga te. Je la rappelle ya mbongo sombela kina obimise juste mususu perte ya bloc baby neti boy déjà ndena sombe belé ezana mingi binda ya olemba na kati taifuna faire une effort que na soponga na sopi boye et que mais soki lali na tongo ezaka fight toujours ekufa kambongo ekufa na kati luka ifuna luka musuna bamba likolo tonde bosomba na dollar to na franc. Ah mboka biso c'est la franc congolais nazuma franc congolais. Na franc congolais. Est-ce que toi dollar ezande ni dollar ezeo matato ya okita nga penza pona ngate makena kipana mama dollar to mona kande batia ba parkate ko to musu saide 228 ko to musu 285 donc na kipa penda dollar to pona sela ngoti. Voilà tozo za manger la bête solo tozo continuer kaka
na kosala ba découverte tozaka toujours na commune ya Maluku to déplacer te tozaka toujours na commune ya Maluku papa Clavier tozo continuer kaka boye su wapi bon tozo continuer total Angela o izo kabola zone 7 place zone 7 Suki pour to côté la ningasima est-ce que zone 7 Suki oui que zone 3 mususu mati mokako et pas wapi tolobaki cimetière. Est-ce que tu as un cimetière? Mais en passant, tu as le cas et na centre de santé où il y a zone 7. Centre de santé. Zone 7 faisant centre de santé. Oui, centre de santé, il y a zone 7 où il y a un administrateur. Il y a un Kosunga. Bande kwa zone 7 pour que les soins appropriés na etali bokolongo no banzoto donc centre de santé Bolingo ça juste quelque part awa et si ka bana zone 7 bazo qui ne kozwa soins de santé na bango bazo gratuité au payable. Bon en fait les ali centre de santé moko et qui est là mis dans cadre il y a les ali moko il y a œuvre il y a association il y a ADBS oui ça ko militer pour na social il y a bana mboka donc kuna c'est vrai ils sont payants mais na kumoko il y a kumoko raisonnable pour que mutunyo soit à la possible à la possible il y a kozwa voilà tomoni ba maman ba obela soki caméraman effectivement bonjour maman ça bonjour yaya comment nangai maman Kulutu Christine tomoni ozobela solito ba premier eza problème eza na bisa watala salité problème à courant pasi na Maluku nzala biloko ezoteka matin nzala ya mbongo salité nde eleki tala voir ça yana Maluku ata bato babongisa quartier bazalaka te ba IDPS ba kaka kongola ka mbongo mais po basala di progrès ba IDPS bazate bazalaka bayaka samedi kozwa mbongo mais basalaka musala te bayaka bazwi mbongo baleki salité nzala. Non, message nous repose en chef de l'État pour la commune en Maluku. Ils ont la carte de ville pour moi c'est ça mais bah ils vont vivre une vie très difficile. Message nous repose. Na koye bisaye boy papa toza na pasi makasi nzala dollar nzala makasi na Maluku biloko ezoteka mate salité leki ngungi pona salité tola la te mai pasi kurate toza 3 jours 4 jours toza kurate voilà tout ça maman Kulutu abete bisalobi vie pasi très difficile courant la mai na Maluku ezate donc salité na zebazo bate gouverneur de ville azato azate voilà papa Clavier dollar baki c'est la biso bien dollar le solo bon maman nakanisi yomno mo ki to ko kende me ba bengi to zonga donc c'est que ça vraiment kambazo azoloba Maluku ezale commune oyo ezale ki ko conquérir na commune moko tina de kambotali courant mais fort malheureusement le lot courant et commence à la péter de toute la journée 2 jours voire même et sans courant or Maluku likamba courant toyebaki yango te et surtout tozali commune moko eza frontalière oyo tozali na frontière na bandeko na biso ya Brazzaville oyo tosengeli kozala na courant moko ya kitoko pour que mboka ezala na sécurité alors courant komi kokende tant courant kei esali ke bato balala avant so bato balali avant on sait pas quand est-ce que l'ennemi va entrer alors ezosala moi kitoko penza mingi te. Voilà moni pe ya mobali to meke mpe ko tuna e bonjour yaya. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Vital. Papa Vital, tout ça na commune Maluku lingo meka ko expliquer biso bo vivre ndeni. Bon, pour vivre awa en fait population eza awa na Maluku bazo vivre na faveur to lobakaka d'abord ya courant. Alors, na minute show tu as une difficulté makasi parce que courant est comme au Kende, comme on a 6h, 7h et il y a 23h, 22h, 23h ou 0h. Et toute la journée, courant est athée. Ba maman ba tera ba niga fufu na bango masangu tout moi ba sale est athée.
moi ba cabine nyonso ozomona ba télé tout basala na machine ya courant moi basala eza te parce que mbongo ekuta wapi mwa mbongo oyo bato bavivre nango awa ezaka mwa mbongo ezouta na libongo moto asombi mwa mbisi mwa poisson sikoyo poisson ngo obomba yango ndenge nini po courant eza te ozo comprendre régie des eaux ezalaka lisu te mai ekuti koloba te toyebi te les deux sociétés oyo apparemment eza bavirus mibale na Congo oyo ya makasi régie des eaux na SNEL ce sont des grandes infections ya Congo donc bazosala ke bato bazala obligé na vivre na ndenge moko ya mabe sikoyo bato bakovivre ndeni pendant que babiloko wana ezo fonctionner te bato nyonso ozomona osokozoyoka silence boye c'est à cause ya courant eza te donc bato nyonso ozomona baotambola kaka bitambola kopi ya kosala eza te courant eza te mai kuta oloba te tosomba bido ya mai awa 500 na baforage 500 000 francs 500 000 francs bandeko na biso batokaka mai na ye atoki mai na ye atia na ndaku to continue boye voilà bandeko oyo atoki mwa babido ya mai na ye ye pa azoluka mwa kwanga il faut ateka po azwa mwa kwanga ndeko wana asombi mai 500 ye aye koteka 1000 francs siko biso tokoma osomba yango na 1000 francs ozo comprendre soki ezalaka baforage oyo ezo ede biso te mbe na miniti oyo nazoyeba te tosokola ndenge nini mai ya ebale okosokola me ozozwa noka microbe okomela yango ndenge nini po mai d'abord il suffit efandaka na bido déjà quelques heures microbe se multiplier parce que microbe se multipliera par heure sikoyo mai ya régie des eaux ezalaka lisusu te donc les deux sociétés oyo bazorendre biso un grand mauvais service pourquoi epa na bango bamashine oyo ezwaka pani te kaka bamashine ya kosala bafacture me bamashine oyo ya kosala ke mai ezala permanent to courant ezala permanent yango ka ezwaka bapani me bamashine ya kosala bafacture ezwaka bapani te tout le temps bazoleka mpona konozwaka mbongo toyebi te mpe mbongo yango soki ekendaka wapi baservice ebele tozomona otie mwa eloko nomo ozoteka omona o biso service bo tokontrolaka babiskuit o biso bo tokontrolaka bamai boye menasi eso makambo basolo ti so baservice nyonso bazoya pendant que courant eza te mai eza te okoti mpe na maison to na mwa place ya koteka ofandi mpe 10 minutes mutu moko te azoya kosomba bango moko bazomona mais ils sont là en train d'obliger osomba soki bamikanda ni bapapier nini wana bakopesaka ba mbongo wana tozoyeba te ezokende wapi bakuluna epai donc makambo nyonso to ya mabe on dirait l'état aza na esu te na mboka oyo. Merci beaucoup papa Vita papa Clever oyo kobakisa na oyo ndeko asi koloba oui je pense que bazalaki à l'auteur ya koloba nyonso parce que bazo vivre ailleurs te bazo vivre vraiment na kati ya commune ya Maluku. Ce qu'ils ont dit c'est vrai. Vous savez, moi je pense humblement qu'aujourd'hui l'État doit penser autrement, c'est-à-dire la société locale à SNEL, société locale à Régie des eaux. À quoi vous avez la société car mon côté face à un concurrent. Ouais. Au moins, tant que vous avez un concurrent, il dit que non, il a occupé quartier boye, commune boye, tout nini boye. Tant que Monique Moussous wana azo concourir, azo évoluer bien, il n'y a pas le cas améliorer. Fort malheureusement, Isaka yango moko et comment la compagnie moko seigneur, oui la compagnie seigneur, au bazar irréprochable. Alors que il y a beaucoup au azo ko salate. Ce que ça là qui va compagnie moko bazar na ba concurrent. Imaginez ici qu'il y a 2 chambres fois des alliés, ici qu'il y a 2 maisons moko d'habillement des alliés, na kasi concurrence moko loyale et au ça en sorte que moko na moko améliorer musala na ye. Lokola SNEL azaka ye moko SNEL, Régie des eaux azaka ye moko Régie des eaux. C'est pourquoi azoko ko s'afouter na ba exigence na ye ou ils pour revenir na ye. Sinon, il faut nécessairement l'État a kanisa loko na malamu. Na moni soki okei na parti ya Kimbanteke. Kimbanteke route à 2e République okei vers cimetière Kimbanteke Wenjangandu. Et là na courant moko eza kuna ya Mawes. Omoni ke courant ya Mawes wana sali ke paniquer SNEL. Avec no soki na BBC Mawes wana a conquérir marché nga na opede. Voilà. Mais tozwa Calvin, Bofila Bolako, Calvin. Papa Calvin, Oza, moi na Maluku. Et bien sûr, nous avons Maluku, c'est Malebo. Voilà, papa, que votre lento yeba.
balanzo baolanda biso bayeba vie sociale na bino na commune Maluku vivaka ndenge nini? Vie sociale, c'est normal, bien sûr. C'est normal. Mais ce n'est pas tout à fait normal, les gens normal. Normal par rapport, il y a vie, parce que normalité, il y a Makamoïsa par rapport, il y a effectivité, il y a Missala, mais Missala, comme il n'y a pas de travaux, et faire en sorte que c'est là la vie soit anormale. Donc, à la commune Maluku, vie est parce que Missala est athée. Effectivement, Missala est ce qu'il heureusement d'ailleurs, Maluku ezalaki une commune où ezalaki comme ça, mais actuellement est commune en ndenge mususu parce que vie plantation, il y a entreprise, ça fait en sorte que certains de nos frères a fait en sorte que misala il y a des sali malamu. Mais jadis ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui en tout cas, en tout cas l'amélioration existe. Couramment est stable. La stabilité pour couramment forage, service à forage, qui implanté qui par-ci par-là, implanté presque partout. Ils ont implanté forage normalement normal. Maintenant partout c'est normal. Forage c'est payable ou gratuit? C'est payable mais la monnaie est un peu réduite. La monnaie est réduite. Et c'est pas une monnaie colossale, la monnaie est réduite. Parce que 25 litres avec 100 francs congolais, c'est 1,25 litres, ça c'est bon. Là c'est normal. Ok, merci beaucoup Papa Karin. On continue Tozoko Bakaka na découverte na biso. Papa Clavien, on continue Boeto Genzelani. Oui, Nabi Toto Kende na zone 1 parce que Prince m'a dit zone 1. Alors, je voulais rectifier un peu ce que l'ami vient de dire sur les sociétés où ils allaient s'implanter du jour au lendemain à Maluku. C'est ce qui fait que Maluku est Longwa, commune urbano-rurale et comme commune industrielle. Mais fort malheureusement, il y a que Bandeko a implanté la société à Maluku, le lengue va faire travailler ces Bandeko Nabiso Congolais. C'est vraiment désolant. C'est désolant. D'abord, ils ne respectent pas les jours férieux. Même le 30 juin, ils sont obligés de Missala. Et Moussala, comment vous venez à 6h pour terminer à 16h30. Et repos à midi, c'est pour eux 30 minutes. Dans 30 minutes, on ne vous donne rien à manger pour vous pointer, par exemple, les 8000 francs la journée. Oh. Alors, on vous pointe 8000 francs la journée pendant tout un mois. Imaginez, quand tu as un bateau, parents, responsable, ils foutent la bande qu'on sort. Alors, si tu as Kendaka tout un mois, tu as Nandaku, et tant que tu as nini. Donc, sous tes transouana. L'État il ne faut pas se limiter juste pour le non, accompagner les Maluku. Non, l'État doit avoir même mise dans la société. Comment la société est traitée Banamboka? Comment va traiter Banamboka? Dans la qui dernièrement interview, il y a des musiciens Kofi. Si un étranger a sa société dans Maluku, au moins $1000 par exemple. Mais c'est vraiment inacceptable dans Makambo Oyo Tuzomo na Mboka na biso. Voilà, tu comme un centre de santé Bolingo. Des centres de santé ska bino sala. Oui, centre de santé Bolingo sika pinga nazali munganga pe nazali administrateur nango. Ezali centre de santé moko créé par ADBS.
ADBS ezali association moko eza ko militer pour na bien social, bien-être ya population. Eza ko permettre na ba ndeko nyonso ya zone 7, même ya ngambo ya cité, même na ngambo ya ka, bazwa ba soins na bango approprié. Voilà, centre de santé est créé na association ya ADBS eza ko militer pour na bien-être social de ensemble de kanisa qui ko créer eloko moko eza la profit ya population na biso ya Maluku, notamment ya ba membre na biso pe. Donc, on a un traitement na prix mouké quoi. Ah oui, na prix moko raisonnable parce que les œuvres moko sociales et surtout les associations. Donc, si on ça bouti azang nimbo kanga été. Ah non, to kanga été. La preuve en est que ceux qui to côté na bureau, nangana l'action ba preuve que misu ba kenda pi ba kenda na bambongo. Voilà, tout est commencé bien que fini bien. Voilà. To komi bon na souka ya émission na biso. Ya biso podcast eza chaîne eza pour na ba recherche chaîne qui tera sur le terrain pour na ko sa découverte pour na ba boye na biso to kitaki na commune ya Maluku donc babi ya biso pour ko to na kata commune pour na ko ba vie sociale na bango ba vivre ndenge nini est-ce que na commune na Maluku kurana mai ezalaka est-ce na commune na Maluku ba konza minene ba bima et puis to moni ba école minene ba giza minene bimisa donc même si ba champion ba en dehors ya Congo na biso ba uta na commune na Maluku bon to komi bon na suka pourquoi pas na pesa merci na ngai na mon boss que j'aime beaucoup Roni Malunda ma j'te sali maman Laura Chumote ma papa Roni Malunga na peso bambote J King et puis bambote ya ngwana na pesi Yannick Malunda ma basali ebele na j'ai salué aussi mon cordon que j'aime beaucoup Abidjan Fung quoi ye mutamaele kama ambuya zana kokotela yo na peso puis bambote puis dans Singimbi depuis Luanda j'te sali ma sœur que j'aime beaucoup. Pourquoi pas na pesa merci na famille na nga mobi famille mulele so moni ngai lelo we na uta na famille mulele kwa da famille to fata ozali na pesa ba onyo to ba mbote je salue aussi ma mère que j'aime beaucoup maman Molo Moseka dans ma vie journaliste et RT Dik TV donc telle mère tel fils na landa tel fille na landa na pesa fi ba mbote na pesi mbambote na ngai na wata c'est dit ndombele ba gros bisous to moni la caprice za tondi na TV parce que koko safa zaki na sima caméra bienda simba donc otonda na caméra pima kitoko na TV fuka yaza na sima caméra ba gros bisous na kuna yana ngamona lelo fort bon n'hésitez pas à s'abonner partager liker vous serez pas des soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo